na kati ya episode oyo ya masolo ya Jonas bozali kolanda audio ya Gloria Olangi. Alors vraiment toza toujours na actualité ya Peniel ba vérité nyonso oyo ebimi ba j'aime kosala kitoko. Toza kolanda réaction ya Gloria Olangi. Gloria Olangi amemelaki biso ba détail ke Yvette Kalombo aza ndeko donc ya makilate ya Mike Kalambai lelo yo Peniel a confirmé yango. Gloria Olangi mutu aya na ba détail wana avant Peniel a confirmé yango. Alors Gloria Olangi alingaki alekisa yango mais batu ngisi ye mais ndenge nini ozoloba te ezokamisa pe batu pourquoi bakangi Mike Kalambai te. Batu baza koloba je suis Mike Kalambai, donc veut dire baneti batu maboma presque 100% ya batu baza d'accord na maloba ya Peniel. Bazo ndima Peniel ke Peniel aza koloba vérité, c'est-à-dire que côté la Mike Kalambai eza normal te. Grâce mbizi à côté li Mike Kalambai, grâce mbizi boyobi aza mutu ya mutu, veut dire donc makambo na yeko kendi na moi genre. Alors tolanda audio ya Gloria Olangi o eza pe très important parce que Gloria Olangi na Yvette baswanaki par rapport à likambo yo kombo ya Cédric ezongi lisusu. Cédric akenaka epa ya Gloria Olangi po apekisa ye batika ko swana na Yvette Kalombo. On comprend bango na yebite soki bazalaka na barando ya kimwasi na mobali, c'est-à-dire kowela mobali quelque chose comme ça na yebite. Mais Gloria Olangi alobi aleki Yvette Kalombo na kitoko. Yvette Kalombo alobaka za belle, des histoires comme ça, mais belle sa mobali. Gloria Olangi alobi ye donc ndenge azali wana kaka aza na mobali atinaka baleki na ye na ba Dubai, des histoires comme ça. Alors sans plus tarder, pourquoi bazokanga Mike Kalambai te? Donc ba point ya ba analyse ezali soki tan etikali tokosolola yango na étape ya analyse. Tolanda réaction ya Gloria Olangi ba j'aime kosala très bien eza vidéo ya kala mingi te toza butu mais na lamuki po na meme na bino yango, c'est-à-dire eza musala ya passé. Alors j'ai fait play et na kobanda ko stopper pona ba commentaire na lobaka makambo nga kosa te na baka so na soke muta te mana boulevard muta boulevard sasa mutola ba bande côté bonzima nga ba bande côté Jar, mon andaku, Jar, ya Mike, c'est mon grand frère, ya Mike. Vérité, yango wane bini Peniel, coup de chapeau. Pendant que on a un peu ce bison mounene. Nana lambelo mambanga ngo ngolo mo se kamana na le touma. Alors boyoki ba point oyo Gloria Olangi aza ko se vanter. Alobi Peniel soka zalaki na Congo, alingaki alambela e ngolo na lituma. Wana eza ba point oyo Peniel aza na ngo forte te. A passé temps ebele na États-Unis soki pa botama kuna, ça je ne sais pas. Mais la cité que soki d'origine congolaise obotami à l'étranger oyeba kolamba te. Donc moi ça betaka tolo na moi ba elima wana ya ki mwasi naza contre Peniel te. Je suis Peniel par rapport ya violence à la femme. Non. Zambo na ese ki batu na ese na lobaki batu ba kosa batu ba finganga aujourd'hui. Boki vérité. Mon a biro to bolobaka. Alekio na kitoko. Alexia. Maman, jamais na koza bisanza moninga. Na fonda na moninga, na pese bisou. Ya lié après ya ate après na na lié. Bon. Donc na sala na leko loba na ko répliquer. Aux États-Unis a benga pa loba na ngai. Soko loba makambo ba problème botika pa abiso. Makambo belé. Bon balanga que le contraire. Muta peki sanga na tika makambo na Cédric le petit frère de Mike Kalambai. Nda peki sanga ya tipa na ndako na okosa dike loba ke na okosa. Aya pa na mettre na sa grâce temo. Aya bi makambo solo là. Na yebi la fille en question. Oh, il y a mis mon kitoko la plus belle, moi je suis dit, catastrophe hier, il y a Mike. Ya. Selon Peniel. Ngalo baba za bande côté bon dimanga tete. Banga na lobaka
c'était que ça par bande ko tanga na lobaka bondimanga c'est mon cousin, c'est mon grand frère. Tous les balouba ya Congo bazara bandeko. Tous les Kassin ba bandeko. Lelo yo vérité bimite. Nzambe ka azali kolona semuta ebi vérité. Nga nazo ba information na source. Moni nazo ka information de source et source. Boy ba nga na bimite ke Myriam azara ndeko mona na te. Tu na singa be bozara bandeko te na lobaka ngoti bato tsanga tembe après bimi ya solo. Nga na botama na mona bilaka. Na ka te kusona bilikambo ba keze solo. So tanga déstabiliser nga nzamba ko déstabiliser yo. Bah j'aime que ça la bien s'il vous plaît, bah j'aime musalo eza pasi ya kolukela kabino ba news. Alors Gloria Olangi a lobaka makambo yo et aujourd'hui c'est confirmé que baza bande côté. Alors non seulement baza bande côté, mais donc c'est-à-dire aza mwasi na ye ba détail o est choqué mokili. Mwasi na ye avant ye et le roi bien, c'est-à-dire a même biso ba vérité même si ezako bimsaye un peu mabe, c'est-à-dire moi si y a Mike Kalambai avant ye Peniel avant mariage et bah continuer na ye après mariage avenir na ezanini donc baza ko lukaye azoko sabatu azana mwana na hôpital eza peut-être ya solo réaction ya Yvette Kalombe kozala nini parce que to continue oyoka Gloria Olangi parce que soka yi azoko sakosa batu bakoyeba batu bako détecter peut-être osala pe bien te pour Mike Kalamba ya koyebisa ye a lekate par rapport ya tokozala susu beaucoup plus d'informations on comprend oyo yi ya koloba tokoyoka ye mais tokotala pe ba intonation façon ni nazolobela yango na kati wana tokoyeba est-ce que azokosa tout comme azako loba vérité to continue kolanda Gloria Olangi na loba na baka un jour batu na nzambe batu un jour ba na loba vérité et je pense que toi que loba français bel alternel nge baba vrai il y a plein de gens l'internet loba français ba kataka soif ba boula Prévanek na ko luka mutu mon banque l'émission ba ke o Gloria lobi bo poni na loba ka sa fia butu aza fia boîte fi un peu de whisky je vais parler aza fi mon boye parce que quand tu parles que tu es trop belle faut mon mobali moko boye vandisi mobali moko boye tellement bi oui papa qui beauté na papa mobali mané maza gouverneur de la ville as ambassadeur, ceux qui sont aux États-Unis représentés au RDC, ceux qui sont ambassadeurs représentés à Turquie à RDC. Tu parles que tu es belle. On sait que sans ya Peniel. Pour ça, lobby sa mutu. On sait que sans ya mutu. Sans mutu. Il y a sans yo lié. Si na niveau que tu vas tout coutu, eh ya kolongazi sans anesthésie mutu ma passe. Kolongwazi msana anesthésie mutema pasi. Ndesko muna afungola likolo okufaka. Okufaka niveau mobe. Non. Nzamba bibisa bino karate mo. Esili na mtebo ebele. Nzamba bibisa bino moko. Bato zomo na nuboza ba santu nga mwana mabe. Nga yoyo. Mwana mabe. Gloria mwana mabe. Gloria na mobilité jeune homme. Oh lelo avant na kabona bi kalinganga chaque fois mafutela nganda kuna bimana buchute bon mona fota beba bu mwana mobile mwana mukibi maki grip alinga défendre bobimi ya solo boyoki so mu penya lobi papa na poto bakosa kate bato kosa za ba vena ba uta Kongo bagenda poto mwana apota kosa kate so bike mama abeta kinga oui mama abeta kinga bana poto parce que je connais bana grande sœur nanga bakosa kate so bi tanti Gloria tata Gloria tu déranges. Et tu me dis que oui, tu es en train de me déranger. So ba eki ngate bana français. Bana poto ba kosa kate biso ba africain to ba lokuta. Voilà, vidéo silina noté bana poto ba kosa kate. Alors exception zalaka toujours naza contre pénalité violence faite à la femme. En tout cas,
mobali azala mosali ya nzambe, mobali azala musicien ya mokili, mobali azala nani. Donc violence faite à la femme, ça ne va pas. Soki esimbi te bokabwani. Ye apatientaki muke, atoleraki muke, mais akomi na suka, abendani, apesi pe biso ba détail ebele. Donc le fait que mema makambo na réseaux sociaux, eza ndenge makambo ezosalema lelo, côté wana nga na condamné te, côté oyo nazolinga bato balamuka mwa muke bana poto, koyeba kolamba pe, ça fait partie ya kibomwasi. Koyeba kosoigner relation na basemeki, kobondela bango te, parce que soki esimbi te, hein? Il y a des cas où basemeki bakolinga na bango yo te. Wana, bon, soki yo na mobali no boza bien, bo continue. Mais soki baza koluka bozala bien, yo pe sala effort wana ke bozala bien, kende vers bango. Quelque soit botama na poto, point wana nde peniel, soki version ya Yvette Kalombo na version ya Cédric wana oyo alekaki na Congo liziba leki ya Mike Kalambai, soki baloba vérité par rapport ya koyeba kolamba, par rapport ya koyeba kozala na basemeki, surtout maman ya Mike Kalambai, soki makamala nyonso za vérité, elobi te ke Mike Kalambai faut azala infidèle, côté wana. Donc c'est-à-dire abongisa pona mobali oyo aza koya a forcer abongisa soki akobala congolaise. To continue kolanda Gloria Olangi na américaine perdue au Congo. Mona poto soka linga kota linga kote. Peniel alobi makambo ya solo. Peniel ayebi makambo solo parce que ayebi eza vie na ye azo na makambo solo. Oza kataka oza mari kocho. Mbandaka na préféré yote. Na préféré yote maman. Ebele kitoko kanya kitoko tozano bisanza. Ya bilo basanza. Na préféré te. Ya kaka na mabe nanga ogène na azara charge na vanda pas bisote. Na vanda pas bisote, j'ai une maison avec mes soeurs, une maison de 2 chambres, 3 balcons, salon cuisine, salle de bain. Je paye la bonne. Na fouti ba sentinelle, na fouti ba ta syndicat, na fouti pour na futa poubelle, ba nga syndicat, na fouti ndaku, mai courant. Te côté revendre pas na bino, hein? Wana naza contre Gloria Olangi. Donc revendre pas na bino, na revendre chez yo moko, étant que moi si na ninga lelo e comme normal. Mais za juste place aux ovanda. Mais ko maîtriser mobali moko, ko sala effort wana ya ko maîtriser mobali moko, ya mwa très important pour na mwasi. C'est important parce que bon, ils ont moi ba avantage belé. C'est difficile pour na batuneti ba Yvette Kalombo wana par rapport à vie oyo balingi ba vivre. Okoki za la toujours na média mais maîtriser mobali. Gloria Olangi en tout cas, chance zake aza pena ndenge to kanisaka te. Hein? Donc nombre ya mibali chaque année, chaque mois, chaque nini wana na yebite so kaza 100% fidèle, mais aza pena je ne pense pas, hein, eza constant na ngai, je ne pense pas que aza pena ndenge to bulaka pena ke Gloria Olangi bawera banani wana tu baleka, je ne pense pas, hein, je ne pense pas na linga bimsa bien te na lobika, je ne pense pas quoi. Je suis responsable ma beta mena kananga loba mama que ma fumbe nzambo ya likola tiso vérité kebo kosa kabatu amo ko na mutambo ba mo benga yo se misobi ke na mwana hôpital okomo kosa koza mwana hôpital pourquoi yebi ke kwa oloba nini ozo finga mwana batu asala ki yo nini nzoka ndo na intérêt mo po balia ko na sima yo biloko basalela mama basalela. Mon grand frère. Il y a un grand frère. Partout de sexanga fort. Il y a un grand frère chéri, un grand frère. Kitoko. Il y a un grand frère chéri. Bon, comprendre. Il y a un grand frère. Il y a un grand frère, chéri. Il faut la zone ça sikoyo donc biloko oyo Yvette Kalombo banda osala quoi.
Tant azo attaquer Peniel. Lelo yo kaka, lelo le 11, il faut nazongisa ngo lisusu na journée, na oluka ba extrait wana tango. Donc abandai ko se vanter, tango abandai ko se défendre grand frère oyo, lelo yo ebimi ke bazala bango ba yaya ya quartier, non seulement ça yaya ya quartier oyo, donc ulia balaye non atika ebongo vraiment Mike Kalambai, vraiment Peniel Yvette Kalombo bulaka nini na vie parce que donc réputation na yo en tout cas donc ce qui n'est pas beaucoup plus sale que Karine Mokonzi quoi hein na nenga mabete boskize nga ba chinois moko mosa ba pasteur mabe vie na yo vraiment faut les cas délivrance maman tu t'entends de mélanger de pasteur babata mamba mabe on mélanger banganga kisi mabe on mélange même ok taka ti matadi ko keno mana basala nzambe nzambe faut frapper yo nzambe faut frapper yo nebele kitoko non internet ndolo baka oh il faut balamer sur YouTube je suis belle j'ai une belle taille faut balamer sur YouTube na vini za kaso boto mobilité mobile na miso bete tolona abimi na ba camarade na yo na suka yo wana yo susu mobile batu ya Montpellier. Il y a des grands frères. Tu vas venir aux akaba passer l'ensemble, il faut déstabiliser ma botte. Tout le volant ne veut pour dérober, gorger, Jean 10-10. Comment vous avez Jean 10-10 millions de gens basala? On a sirène, na finga au sirène, na tina, baby sanga makangon, donc ne bon moi, ne solo maman. Nous avons vendu le bon à Zakales parce qu'on a vendu bon habit que un mato qui t'a matana kita. Nous avons déjà grâce. Je me débrouille avec mes soeurs. Un peu que je gagne, je Dubaï, Brazzaville. On ne sait jamais dans la vie. Parler qui n'a pas Dubaï, Chine, Bunda Brazza, on ne sait jamais le bureau Sunga. Bébé Bouchou. Ya. Baromo bengo se miso ko sa ko peut-être na mwana te. Okoti kape mo peut-être bimo sa bemiso parce que yo sala ka bemiso faire bato. Olobela kama kamba bato makasi ya pati loba. Donc kasi na biso loba. Si c'était glorieux langue, on voulait voir tout le monde. Il a tout sur le ratoyer. Makena qui m'attend à te. Babeng ça qui t'attend de l'autre côté. Toi tu as quoi? Tu vis chez tes parents de la rafoufa papa. Na mobile la bouche mon amour qui est responsable que je suis. Responsable que je suis. Bato ba ya pana nga gila yebisa bango ya pana ngo mona yo moko petit nga tu vis mieux que plus que les gens qui sont en Europe. Na se fontete. Voilà, alors Gloria Langi, réaction à YP, c'était très important. Et ça vidéo moko boye, audio moko boye oyo, so landiango nyoso, a sali même ba simulation en mbetu. Donc Yvette Kalombo na Mike Kalamba yesuko a imité yango. So bato ba kotala vidéo nyoso, bokoyo ga ba parti wana, alors chaîne nga eza ya érotisme te, na longoli ba parti wana. Batu baza okamwa pourquoi bakangi Mike Kalamba ite alors bakanga mutu normalement soki mutu a porté plainte hein ko benga mutu pona ko interroger ye malgré que ça peut prendre aussi beaucoup de temps yango ce n'est pas arrestation bo bengi mutu po bo questionner ye ningi ba benga héritier Watanabe ningi ba benga ye Gloria Olangi pe po ba interroger par rapport bon ya Gloria Olangi ezalaki plainte ko fiolomide. C'était interrogé par rapport à Kofuta ba impôt mais et suka mabe ko interroger mutu ce n'est pas mal mais ko kanga mutu et c'est ngaba porter plainte et Mike Kalamba ipe azana kombo na Congo pe quelque part violence faite à la femme et maraneti moi normal ko discipliner moi si na lobité que na Congo loi ezate. Mais ce n'est pas vraiment comme en Europe. Même en Europe, bako kanga mutute, soki ba portele o plainte te à moins qu'ils allaient le gomo boye. Donc eza na donc ils ont affecté public nyoso. So ils ont affecté individu wanande
il faut apporter plainte. Alors batu se poser question là. Moi aussi j'étais obligé na mentionner yango Nouria Nyala bambote ya ebele chef Lidi, donc vraiment en tout cas bambote ya ebele ba j'aime ko sala kitoko. Alors bato ba yebi live te signification nango ezali parce que Peniel aza en actualité a memeli so ba détail moko ya très important na live moko ya mulai avec Trésor Molopwe na ndenge ya Dallas kuna batu nyonso baza derrière Peniel parce que vraiment donc violence faite à la femme eza eloko ya ko encourager te, mais moi si paye ba kolamba, moi si ba ko soigner relation na ba semeki, moi si zala soumise mobali linga moi si na yo. Alors infidélité eza eloko moko boye, ça peut arriver, mais comme professionnel que yo nde kaka, donc veut dire yo moi si moko donc on dirait ça ne va pas, là ça ne va pas. Nazolo bila pena infidélité te, parce que infidélité bozani ti ozo côté la main kalambai ou comment tout ça, on dirait mibali nyonso baza bongo, mais ko loba bongo pe ça ne va pas. Point infidélité tout tient en de côté, point ya violence faite à la femme wana non, eza vraiment catégorique. Alors bato baza ko sazarder baloba je suis Mike Kalambai wana bango nga nalobi je suis Peniel ce qui a la vérité. Voilà. Alors objectif ya chaîne na ngai ezalaka koloba makambo avec discernement. Nalobi te na yebi nyoso to sangisaka mayele po to mekampe ko mona clair na likambo. Alors nasalaki des vidéos déjà par rapport à dossier oyo, vidéo ya liboso nalobaki Peniel azalaki na kin na Trésor Molopwe. Vérité bimike non baza na Dallas na utaki mwa ba makina ngani na salaka ba programmation des histoires comme ça tango na zongi nazalaki penza la page te na talaki live wana mais sikoyo na kanisa ki baza na kin po mwa Molopwe auti kin bakalate mais azongaki na déjà Dallas, c'est-à-dire émission esalemi na ndenge ya États-Unis et Peniel na bana baza na États-Unis depuis azonga États-Unis na natikala lisusu ko kende Congo te, donc depuis dossier oyo na habité soki za 2007 ou 2008 atikala lisusu ko kende Congo te, donc azana niveau ya États-Unis. Voilà, donc moi si yeba kolamba wana mo ba défaut ya Peniel soki eza vérité yeba ko soigner relation na ba semeki, donc ko bondela bango te poso ba linga yo se ba boyo kaka, mais si il faut décider ko bendana avant ma mariage ba nini, parce que ba semeki ba lingi yo te, c'est un problème sérieux, ça arrive aussi so ba lingi na bango yo te okokyo bendana avant mariage, mais so ko na niveau ke bobalani donc c'est-à-dire balingaki yo quand même, ou bien monaki ko tolérer wana ko bendana te avec raison que basemeki ba lingo te. Donc c'est un peu ça yango pesa parmi la raison ya séparation na bango te, violence na irresponsabilité yango na betela ki c'était infidélité kutu alimbisa na yeye, parce que ye moko déjà dès le départ azalaka neti mwa likango kaka oyo ba officialiser ki. Alors voilà, carte ya suka eza ba voice ya na ba photo yope loba bien, c'est comme si oza contre Peniel, oza commentaire mutatiki, mais abakisi détail mo oza très important. Lisolo ya Joël chanteuse ya Mike Kalambai, lisolo ya Joël na yoka yango na 2015 na salon de coiffure moko na Lingwala sur Nyange. Lingwala Nyange eza Congo Kinshasa kuna na ebi Congo nyonso te. Alors ba détail oyo biso tozwaka ngo boye na ba façon ebele tozwaka ba vérité. Donc muto oyo est-ce ngana ndima ye Peniel tango lobi chance ezali ke za vérité. Alors muto oyo abakisi kaka détail oyo eza kosunga biso to comprendre que oui makambo ngo eza na enchaînement logique. Donc Joël les a confirmé. Moi la bana poto baloba ka vérité, c'est-à-dire chance za ke Peniel aza koloba vérité na ba makambo nyonso wana.
c'est-à-dire infidélité za ya mwasi moko te mibale te misato te, c'est-à-dire aza na ye polygame et alingaki peut-être basi wana nyonso baaccepte ye bongo wana ekomi sikoyo polyamour. Donc c'est-à-dire bon boza ebele bovandi bongo donc na ba 2015 oyo esalemaka na bamboka moko boye na bakongo wana pe peut-être, mais Peniel donc ye abendani na ye na raison wana te, mais na raison ya irresponsabilité et donc violence conjugale oyo na telemeli yango, violence faite à la femme eza façon ya koéduquer mwasi te, bokabwani soit ba conseil soit observer avant kobala ye, so omoni ke mo ba elema moko boeza wana ezozanga o parvenir ko corriger yango te, retirada eza mieux ke kokanisa ke ko maîtriser ye et obandi kobeta ye bon azoyoka na ye te. Voilà bato yo ba ndima Yvette Kalombo tout ça la nini, parce que Yvette Kalombo pa aloba ndambo ba vérité, aloba yango na compte ya Zua, mais frère ya Mike Kalamba ipe a confirma ki ndambo ke Peniel négligence ya bana kolambela bango boye tout ça négligence. Alors aza mwasi oyo azalaki pe trop jeune na nenga lelo peut-être s'améliora, donc wana toyebi te c'était pe kobota na ye ya liboso. C'est un peu normal, mais soka zana ba défaut wana ya bon moi faiblesse côté kolamba des histoires comme ça ye moko expliquer ki yango ki azalaka na zemi na époque wana zemi boyebi ninge et dirigeaka batu quelque part. Bon Yvette Kalombo aza na raison, mais Peniel pas na raison parce que azalaka na zemi des histoires comme ça. Alors bato yo bandimi maloba ya Peniel topesa bango raison. Bon apparemment topesa bango raison parce que soki mutu akomi tina niveau oyo ya ko éclaircir nyonso boye, c'est-à-dire en tout cas akomaki na suka yango abendanaki et bon ekomaki siko moment moko boye a éclaircir comme ça a continuer vie na ye, projet na ye ezali nini, est-ce que bon aza prête azwa mobali, ba proposition ezangaka nango te, mais est-ce que aza prête azwa mobali, est-ce que so azwi mobali ya représenter biso ye, est-ce que mobali yango akozala d'origine congolaise, nyonso wana to continue ko observer ye. Alors nazo suki savait ko pesa bino ba mbote na ko luka ba détail ya Marline Mukanda qui va aller vérifier à l'hôtel, à l'hôpital. Donc Yvette Kalombo a lobi azana hôpital na mwana, c'est difficile ko yeba soka zolo ba vérité ou pas, mais azana hôpital na lifantu peut-être ya solo tutika yango bongo aza mutu a média tôt ou tard ekosenga aloba, tango akoloba wana toko détecter ba vérité na kati wana. Ngolu na ngolu bambote ebele, Jo Kenda bambote ebele, en tout cas Abeti wa Y bambote ebele, vraiment c'est ça. Nakoluka ba détail wana oyo Yvette Kalombo amibimisa pena leki ya Mike Kalambai ba parti moko un peu comique ninga bandai ko divertir biso, parce que différence ya Gloria Olangi na Yvette Kalombo, Gloria Olangi aza chroniqueuse, journaliste, chronifuati. Yvette Kalombo yaza na personnalité, kotanga média ou nini tout ça ya lobi atanga informatique na mathématique, même média peut-être azoma formation na lobi te ki aza incompétente na média, non aza pe qualifié, mais biso to yebi Yvette Kalombo na caché à personnalité parce qu'il abunga kana hier moko boye azo la pena chronique en continuité hier moko abungi na ye azongi banini, mais aza kitoko mwa pembe na ye oyo Gloria Olangi a contredisa yango banini, donc des histoires comme ça. Mais pembe la cité que mutu aza kitoko automatiquement mwasi nyonso mutu nyonso aza kitoko soko yebi ko amplifier moi élément moko boye oyo yango ezalaka kitoko epa na yo, so yebi ko accentuer yango beauté na yo yango wana. Alors Gloria Olangi alobi ye kaka nenga za wana ya maîtriser mobali,
Pour moi, c'est très important que Yvette Kalombo pe a sala effort à maîtriser mobali moko, aza obligé te à présenter bisoye, mais toza kokola, bakobala ye kaka briske boete, est-ce que bana bakendeke na toilette, est-ce que lisolo ya avortement eza ya solo, peut-être va exagérer, mais ceux qui bazondima maloba ya peniel, c'est-à-dire bazondima pe makambo wana ya avortement, peut-être que chance eza ke avortement wana peza ya solo. Ko avorter, bon, en tout cas, ce que ça, recommandation à médecin par rapport à la raison de la santé, ou on peut-être oui. Ce qui est le coup ya famille, non, boya. Oh, ce qui est aux ananogènes, boya. Donc, bota na yo, ego sale loko te. Makambo nyo suzala ngo besoin. Ozala na bana 100, ozala na mwana moko, oko sala yango toujours. Ba tendresse wana dibinga, bazana ba 5 enfants. Aza youtubeuse, azosala pe ba délire. Donc, eza biloko moko oyo, bon. Donc, sur les recommandations à médecin par rapport à la raison mususu ya santé, oui. Mais soki kaka po mobali ya batu, bota. Na encourager batu te balinga mibali ya batu. Mais so komi na condition wana ou nini, bota mwana nyonso za mwana quoi. Donc, c'est un peu ça. Na suki si live oyo awa, na luka, na memela bino ba biloko penda ya intéressant. Na journée à l'élo le 11, bato ba aimé, merci beaucoup. Je suis obligé na s'arrêter. Bato ba lingi bata la live mobimba, ya Gloria Olangi, bolanda yango, ba simulation. Ya bato bazana mbetu, ezana kati wana pe, mais awa, biso to tchaka ba biloko ba bongo te, do azo imité bango, eza vidéo, audio mo ya mulai, bokene na page ya Gloria Olangi, boko trouver yango. Na habité na rejouer audio pour batu babaki sami te na jouer audio mais partie oboyo ki déjà te parce que batu bayo ki ba uzala nuye nazo rejouer te na kati la bozonga na bandeli la vidéo bokoyoka mungongo Gloria Olangi. Merci beaucoup, je vous love. Je suis obligé na tika na boya koloba bilobela. Voilà, chef Lydie, bonne journée à le 11 janvier 2019.